Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas mon personne. Est-ce que vous voyez, Banga? Moi, je suis une femme de foyer. Femme de foyer, à Coco, c'est commerçante. Donc, femme de foyer, c'est l'oignon, celui qui est côté en bon. Théâtre, naza, sopi na c'est commerce. Il dépend de la fond en Haïti. Où est le mal? Biso to rabat na Nzambe, biso ne to zawana ba sitoshino, to ça la rankinte. Karine azali, ngape nazali. Yo lo ba ke Karine no tshena ba film, yo ça la ba film, benga camarade na te poani. Ça rapena na mutu na oko ara moi salibala. Poani que so salité bon. Comment moi salibala, ba comment ki wana comment ko bina na dansa bongo, mabina ya soni bongo. Mobile nanga kanginga luketu te na poser nga question wana. Attends. L'on avait les lunettes, talanga. Lalou, look at me. Écoute-moi. Au moment formidable. Na bandeli sous. Ah, hypocrite. Na pas sentiment na matranga. Ça na pona remona. Écoute, mon net nga soki na poster am sous na okumba. Na salle fanatique ni. J'ai conduit ma voiture. Na salle fanatique ni. T'es na sens que na présence à mutu au PC gentil. Na sima mukongo. Toi tu binope ba journaliste ba koni fuati. Nde bolinga sko pe rotia ba ranki na ba fanatique. Qui ne zambate to na ba palette. Oh, comment se fait-il fille à résident na kin? Abaluka. Ba o baluka ba yeba maramosa tenga na parler na kiniti. On a baluka te so na baluki na koti na katanda kuna na laliti. Ah wesh. Abonnez-vous sur Naomi Barcelone TV, votre chaîne de divertissement. Cliquez sur les boutons abonner et la cloche de notification. Bienvenue na Naomi Barcelone TV. Merci beaucoup na abonné fidèle na biso na ndenge bozala wana bolova chaîne na bino kitoko Naomi Barcelone. Tozala wana pour norcer la bino musala kande bosenga rabulo et merci na ndenge bo liker bo partager bo commenter yangwana esengo na biso let mona boza wana vraiment to travailler biso na bino en collaboration et ça la bien et quant à moi j'ai dit déjà merci na mon boss RK Muchanga Champions League babi mutatika silim na défaut ça dit poto ndenge zala poto bongo donc garçon ka kota silim isa RK Muchanga merci beaucoup na confiance na considération mon boss merci beaucoup na boss na pété na maman formidable mon boss na boss na té babi mutatika atika YouTube na défaut le ba tout ba comprendre faut ba na chaîne YouTube pour na mon boss Naomi Barcelone merci beaucoup na Esther Queen Esther Queen babi moi ça yebi secret ya basi Esther Queen na nengo ko sala vraiment basi gitoko musika tina iyala na gambela wana boza wana ba ozong sabino vraiment ndeka izalaka merci beaucoup na mon pasteur Enoch Kalombo HB Enoch Kalombo bana masengu si bolova déjà aseka na bino merci beaucoup babi lelo ba actualités obligé biso to fandi ma to kangi maboko te ndeka to yebisa bino na Naomi Barcelone TV to za wana pona la bino ka musala lelo to za to na cadre mo ya kitoko awa j'aime dans restaurant j'aime la différence et pas maman na so Ghislaine à là so restaurant mo ya kitoko cadre ba bibi so nyorsu tu ya rolia ba vacances nyorsu ya place au bunga te kana bloc di restaurant ya bloc otunuka venir isangila avant au virer au monaka pano na so kitoko ba beta restaurant j'aime la différence et pas maman Ghislaine et les autres tozana nani tozana moko e artiste comédienne muta pesa lengi muta pesa kelengi yena obenga ye malili ya poto malili ya poto afuti pena biye na ye aye po alika na kingakati en tout cas ça blague te ils a blague te bo comprendre ba niveau ngorande to kenda nango merci beaucoup l'équipe technique ya compagnie ngalilo Bob Kinzumbi Bob Kinzumbi muta banda musala o azana o mwana muke de moi confusion de côté bino bo bandona ki mukolo yango bo rater ba prise de vie ye abanango mwana muke et n'est-ce pas personne mi dadi dikambala mais habité Bob Kinzumbi bungisanga po ko tsanga na plateau to banda makambo siko
Voilà, plateau déjà. Merci beaucoup, Nabob Kinzumbi. Voilà, elle est là. Babi, invité Nabiso, Yalelo, Yewana Poussana déjà. Voilà, vous découvrez déjà. Yewana, Trosolanaye. Voilà. Maman formidable, maman formidable. Maman formidable, Babi. Non, vous ça comme t'es quand même mon patron. Ah, oui, c'est bon. Ah, vous ça à 3? Ok. Tu t'es offert un abissonali, tout les moments mouqués. Ah, maman formidable. Oui. Bonnie. Oui, ça va très bien. Soyez la bienvenue, Ngaka, et puis bon retour au pays. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, bon. Enfin, non, tout développement, non, moi bien. Maman formidable, voilà. Babi, vous comprenez déjà, invité Nabiso ya Lilo, Nanto Solana Léo na Kingakati. C'est Naomi Barcelone, patronne de la chaîne Biso. Yende Tourbetane Masolo, et Oumeli moi Mikolebele, tous arrané sous la plateau pour Aosala Sala Makambu, et l'autre juillet, Tourbetane Maramnios, tout Obino Botinda, qui est na page. Tu retournes à la question sur Binobo. Bon, Tunaki et encore une fois, maman formidable, bonjour. Oui, bonjour, Lalou Maleba. Déjà, santé qui toko, n'engeni tirki. Ouais. Non, pour toi, c'est que ça très bien. Bien. Oui. Pour toi, Sika. Donc, pour toi, Sika. Pour toi, les Arabes. T'es moni Turquie pour toi, Sika. A connaît pas demander. Ngane maman formidable, non? Bana Istanbul, bana pour toi, Sika. Na lela bino fort. Qu'est-ce qui commence à chaleurer bien dengue. Na ebitina lo banini. Tant benga bana Turquie bana poto sika il faut quand même compréhension ezalaka. Ba fi mo boy sans complexe. En plus ba fi mo boy wana bango lelo lobi okuna liyonde muto okima bango. Mais ba bana ba kala bambongo na poche. Ba kaka ma formidable. Bana de jouanga bazalaki. Ba Lorette ibumbu no ebiso ba Anderson Big super mec. Non ils sont non bana poto sika. Non koka bango tenzombi. Ah, donc voilà, merci Nabana Istanbul, nous sommes nés boyambaki boss, boss là qui mais nasimana yo awa, moi complication moi yote rokota puis awa moi babi lobby, bon oizaki ngakati yo ebi ngakati fonctionnaire boy, c'est yo qui en tout cas to kanga pena moté maté to luka les concernés pour to betane masolongo et baksa idée ya ko voyager wana et mataki yo comment ou soit pour que on ait baninga bakendaki yango yo pe et pour ça qui au défambongo kende. Bon en fait ngano na maman formidable. Maman ba mi bali. Ngai premièrement yo yebi, ana ti moi témoin pour tozala no trop. Nga selo bat basala te. Na pe na muninga o yakendaki Istanbul te ponga na lande akina kende. Ngano de 1. Nazala na visa Istanbul. Nazwa ngo na décembre fait na ki fêter. Il faut qu'il y Istanbul na décembre basei papa biso kufa na février ayaka kin décembre na maladie ti papa yanga za na visa natalika kotika mama na malade papa ko kende voyage mama ko kate doto za kaka visa expira ka ngana mutu na ke Istanbul te visa nga expiré donc on a moni que no ba makambo leki c'est bon na leli papa j'ai beaucoup travaillé trop de stress et tout na banesko ko luka na kuna kende Istanbul te toza programme kende Dubaï na Nathalie Babela Sublime tu comprends pourtant on ko to ke Dubaï Nathalie Babela oh te mama yo se déranger na te nyoso ngam no sala ngana ebise OK le ko yo mto sala wana kan te mama le ko la ngana na voyage moko boy ceux qui n'est to sala ngo Nathalie ka te kama na Nathalie Babela Sublime ah moi ça bozui mon ndambo alobi na nga beauté na sa nini ni na tuni père abino le ko le travailler trop oyebisinga ke mtune comme craquer bouger à moi le mon boy ba pesa ko pe visa okendaka na opete visa expira ki si c'est comme ça zonga kuna to ba mona ko kendaka te bazana bona facilité on peut sur visa pour na passeport no de ba Schengen ezala na carte ndi na mekaka na nga na mekaka na nga na kenanga boy na kena un certain les 7 moro boy ba benganga dans 3 jours. Allez, madame Poto Kalombo, Naomi, maman formidable, maman Bala Mibali, Libanga, il y a un visa. Oh, nous avons vu tout refouler 3 jours après, on a un visa. On a un visa. Après, c'est une date d'expiration 3 mois. On a pu avoir 1 mois. 2 mois. On a maintenant Istanbul. On a maman formidable. On sait combien de jours.
Non. Naki opema. Mais ce qui a l'équipe c'est belé dans ça 12 jours on a l'ambassade. Okima tenga obota no passeport obota son okima. Tu vas vérifier. Oh. C'est bon, tout le monde qui te pense que visa qui n'a raté pour non je t'ai éprouvé. Papa nanga kufa qui est considéré parce que dans un visa liboso. Donc moyen na kende zala qui était pour papa nanga kufa qui. OK, d'accord. Na si c'est interview na zone nanga dans 3 jours ba benga na visa. Ndena beta qui tourne pour toi sika. Dans la bête pour tourne pour toi sika, j'ai fait que 12 jours. 12e jour et c'était ezaki mardi. Quand les à l'ambiance Crescent Shoga mon yaya ba gros bisous. Moi na poto sika mutati qui aspect na défaut. Yaya bendi lèvres, yaya bendi beauté, yaya no ebisi yaya moni makambosa leki yaya yo. Moi na poto sika Christian Shoga, wana grand frère na ngai. Je n'oya kin mardi les 12. Ou Barcelone, yozo zongo, ebite kotiki yana passe isu ndengene. Toke ka place moto lia. Kolia ba effet c'est kota ke bimarate pas. Le temps de voiture ya. To zonga to ke aéroport, avion na bus ke nango. Na somi na pénalité. Mais c'est le 26. Na somi pénalité des jours. Pour les comment dire na consommer ce combo ka ba tout sans visa. Biso peto ki mala biso te. Ne na fouta ki pénalité na ngana vandi 2 jours le 26 je rentre. Oui. Dans ça qui est bongo. Mais na osuka boni na bateau ya ba poleur loba. Ba msu ba bina ngo la lutuna no mama formidable. Toi na posa to yeba. Biti ya voyage ya kinini. Biti oyebisa batu biti ya voyage ya kinini. La go kende ka tourisme ba msu ba biki non. Au communaux commerçante, au tigui théâtre, les autres à sous, donc c'est tout à fait normal, je suis une femme de foyer. Est-ce que vous voyez banga? Moi je suis une femme de foyer. Femme de foyer, à cause de commerçante, donc femme de foyer, c'est l'oignon celui qui est côté ambongo. Théâtre na za, so pe na commerce. Il dépend de la fond en Haïti. Où est le mal? Mais babi on dirait dingi on dirait boy batali yo qualité na yo on dirait dingi te pour ndo bo rapengunda kuna Barça. Mon ezamili na yo ki on a milliers. Na mila musara na bino babi a Barça. Akoki na eli souté ba production na fait na chaîne lali ya mona bukika kesa ki ko bo ngunda le père pa ko kane makambuté ayera nzela dingi donc. Atana bo kingunda ye mbongo nanga moko na kufuta kuna na dingi. Oh Nzambe, ngai fia pasiye, nanya kosunga nga Barcelone, na salela kalalu ngai na famille babola mo. Tu vois, donc ngane na zabwe la lou, na dépendaka na balobi na balobité. Ngitola nga te. Ngape na défendre tout na Nzambe sala nga ndenge nini. Po makambat balobaka kota nga te. Moi je vis selon moi. So na biki na ki okubwaka dingi ozamta liboso na yuse bébé. Père akokite na ke na katisi. Pour dépendre na mbongo nanga, et dépendre na makolo nanga, et ko dépendre na nyonso nanga. Donc les ont dit au batune balobaka wana, moi pendant journée handball. Ça me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est ma vie. Et puis on s'arrête là, wesh. Ouais. Dans tirkan le barab, ouais. Dans tirkan le barab, ouais. Wesh, donc biso pena no yebisa yo complexe York. Ah bon? Je te jure. Jojo Kabouya, un bon tonton. Aïe marmon loba. Fifi miel. Mineur à 4 mois, et bien c'est que là, l'olemo. Aïe marmon formidable loba. Ah ouais, complexe York. En tout cas, Migolo complexe York. C'est là, c'est complexe York. Alors, Barcelone. Ok, oye, ozongi. Vous trouvez que ça s'en est, vous savez que ça s'en est. Qui n'a biso la bonne, qui ça la belle, mon pays. Qui n'a pas bilingue dans l'autre. Non, il y a déjà des aéroports, non, c'est pas indien, il y a des bar, non, on a battu belé, ça l'a déjà bien, qui n'a biso boy. Tout là, on a la bâti qui est sur l'hôtel, n'a pas bar. Et manqué, franchement, hein. Et manqué, on a kin, bon, on a biso. Qui n'est qui toko na kuta na tika qu'on est ma bé on a tika qui mutakala cela veut dire babarizati biloko ezati donc qui n'est comme on dit désert mais quand même ne kuta qui toko o lekio qui moi nini fali o lekio qui moi héritier o qui bina filo o qui ba mission biso lito et sepeli ouais
Voilà. Voilà, bah habito continuer na Naomi Barcelone, y est tous na plateau invité na biso ya lelo pour beta masolo nyonso botindaga vana fongola déjà ba question na biso na page et na mona na bossa na te bongo na Jiveshin to le père de Jimo yo potindaga yo bientôt to retour na Barcelone na bossa npete na Dorcas Ngemi depuis les États-Unis à Hollande biso a vraiment branché et déjà na première question déjà o e outi bongo na pande na biso Jiveshin to ya le père de Jimo abilalu to total la émission moko Barcelone les cas qui a baillé na moyen à produire 5 films mais on dirait banda kenda qui on dirait chaîne lali ba film les les kasouté banda botsai karasuki extrait ya coup fatal tout ni l'absence Barcelone est-ce que 5 films ngo et katani nango bien bali ba pesa ka ba tu raison de ba loba bon je vais chez toi ya non ça non répondre peut-être à combien avec d'un peu non bâti parce que nataka extrait à coup fatal à côté en Barcelone TV en mon que coup fatal est comme que est presque la fin donc après ici non boka 5e épisode de coup fatal donc pour na répondre je vais chez toi le père des jumeaux donc à la télé, coup fatal les a déjà en ligne. Bah abonné na biso bo consommer coup fatal, un film de mon fils Marquis de Couleur, Mobala Pembe, Mobali Swag, les corona ngotiola. Les bébés formidables, Marquis de Killer, bébé formidable donc bo consommer film là et ça moi na waouh. Voilà, je vais chier aujourd'hui et ya motuna na yo et deuxième question pour biso zaradana ba question na mutu déjà. Merci beaucoup na tonton Rolex, merci beaucoup. Et deuxième question, nous avons rapidement, on est outil, musica vraiment, musica et outil na et pas de ronabiso, à Hollande biso, alinga rappel vraiment chaîne Makasi, na kombo ya Patricia Ngoma depuis les États-Unis, Patricia Ngoma, abi ngana sabona na Naomi Barcelone tongo. Mais à un moment, on dirait Barcelone, tu comprends est-ce que ça na ranking, na camarade naye. Pour te remonter le son de film était na combo ya Karine Yamado. Oh non, on a ma copine. Biso to rabana nzambe, biso ne to zawana ba sitoshino to sala ranking te. Karine azali ngape nazali. Yo lo ba ke Karine no tena ba film était yo sala ba film benga camarade na te poani. Parce que ces dernières on a l'aime sous ba s'attaquer na yo boss. Non, ba s'attaquer na ngate parce que ngate on a sala bino casting na tchaka ba camarade na yo de jours la film na yondo zawana lalu o sali film na biso donc ba banana tchaka Cardozo princesse Karine Yamado Musanto yo ne bino de bocha bango de ngas ko nazala déjà surprise na monde ya film continue sani mais ngana ba film na ba camarade na bazalaka sauf que ba oyo to le kana benga Yamado azena ba prière moya tourner zala kité sans ranking oh wana master nanga non wana master nanga to zala rabatu à part théâtre mutuna mutazala na ba occupation na yi na kokota tournage mardi peut-être Karine Yamado mardi azala na ba prière na ye peut-être on aurait reporté pe tournage était pour Yamado azana ba tournage non tika master nanga assemblée pour ya onde vie bato ba disponible to tourner mardi peut-être ba moni na prochaine film donc on s'en fait ça. Voilà Patricia Ngoma aujourd'hui question vraiment tu auras amené la question et ba question peut et kenda bien et maman formidable exoko melope na matoi Barcelone orgueilleuse, Barcelone a son melo a posté, Barcelone a bête à place a posté, que Gozambon a locataire a posté, a sala mutuka a posté, ce que yo n'habite soki et zo comme melo na matoi que Barcelone orgueilleuse quelque part on a tout qui s'appelle mitema ya baninga. Bon en fait au moins muto azwa na vie. Muto azwa penda ndeti ba film mususu ndeti ba Nansili Sanga Mama Lise ndeti ba Joël Kene Patou Malé ndeti ba filo ko la Diana HM. Tu comprends? Attends na posté $100 et le bela bango le rotin pour bango pe bazala na ba $100. Tu comprends? Bon tala ma formidable a posté ni chaud ni froid bon c'est la rendre te. Bato ba raisonner bon c'est que ba film ba complexé parce que muto soit posté et loko na e et dépend d'un sentiment na e. Et un titon y a papier les rois cartes illimitées formule à souka via bato José Ndombe les chemins via bato HP Redo ya bato Junior Musuku prêtre jour anniversaire on entend ça à 3000 €. Oh et ça là on a bien abi waouh ya papier les rois pesa 3000 € un cadeau na ngabi qui na fêté mais vous que bino belé même ndenge ya pesa rayo bon en fait mutu na makila na ye ya papier mona ke ngana école kata et tout ana
Ozo comprendre. Et ça n'a pas tout soupi bazouaka. Naza na tante ne ba non combien bazouaka et tout et tout. Ce qui m'intéresse, c'est ma ramnanga. Ya pas bien penser na poster oyanga. Na poster ya XT Y qui te parce que talinga te. Ozo mona. So na bineti na sentiment wana. Ba ya na biso pe ba papi le roi ba ninga lokumu. Comprendre. Merci ya papi le roi na ti mon bon ngo 3000 € en l'autre. So ya papi pe 3000 €. Amoni ke moi na li atamo bazoka fête anniversaire mais na ba bière na ba master. Parce que si on a posté, yo place au Vandi, au yo kali kundu, dans quel problème? Ezali kamali kundu te, ezali ramutu na mutu sentiment na ye. Vous comprendre? Donc ezate ki au Barcelone nin, nga orgueil na déjà bat baloba balemba. Parce que na mutu na fi. Vous tapez musika te na entourage ga ya Barcelone na milieu Barcelone. Je m'en fous d'entourage. Yesu kutu mwana nzambe bane ba bomare yuda site. Azala entourage ya Yesu ti. Bongo so yesinga ki entourage na ngande sangani. Isange le côté ata entourage nangé bominga ba aux entourage nanga jusqu'à lifobo toza kaka donc place bat basangani mo non bezanga raté et maintenant nenga logique nzambe nenga zawana yebike batu tuna mokina ba oba finga biso ba orgueilleuse bazala pena ba orgueil na bango moko de nature au moins mo signos soit là tu sentir ami mona yi ezala d'abord orgueil mon naturel. On nzamba tsa kati na biso ezate ke ba orgueil nyonso ya ba olatanga wana osepelate muna mutana orgueil ni na kati nzoto ni ke wana na osepelate ke ozui orgueil ya X ya Y ya Z ya A ya B ya C oyo fandisela nga mutu nazana na M non sepelate muna mutu amema ba charge ninga na ba orgueil nga bango bi bana ba orgueil na bon c'est ça c'est simple sinon te non silika t'es non silica mutu na mutu mais va charge ne borgé na bomba la tante muna mutu afa na organe na mutu na c'est tout voilà donc muna mutu afan de la borgé na ye ami mo borgé na ye bola tsango maman formidable était en tout cas to kenda vraiment bien na maman formidable jusqu'à présent notre gafé na bisoté to kenda vraiment bien et merci na batu tout boza wana bolanda biso et toi na Naomi Barcelone yende to betani masolo azo répondre vraiment na ba question na azo fingane mutu te bo ana kingaka si to finga na biso vraiment batute n'est-ce pas Bob Kinzumbi donc to kenda bongo mama formidable to la émission mo to sala na poto sika o lobata yo mo poto ya sika to mona par rapport à nungu ezo circuler na YouTube vent o ezo circuler na YouTube na combo ya deux master na yo automono c'est là qui bango pe émission mais on dirait vague yango ils ont continué kaka master na Yvette Kalombo na Karine Mokonzi ba otala yo lisusu on dirait oyo lobaki on dirait ekota ke bimaki na ebité maman formidable yo posa na monde oyo ya YouTube nini oko baksa lisusu na bandeko na yo mibalo ba otala yo bon. Et là, quand on a bande qu'on a mis balai, il va être calme au mamoulouba, hein? Fimo ya tiola, na Karine Mokonji la baronne, singa famille et ben na ikata na ati. Vous comprenez? Ngani na zaboye na lobaka elo, mormon na ba famille to uta, to zape na bande koko to propre même sang, misous to solati. Au senti pena au moins na tata moi si au moins na noko, mais to solo lati. Mais souka souko mona ka moi to haka famille to wuta dana ba rankine pe na ba famille na biso ce que so to kutana ki camarade rankine na normal ko finga na normal po to zaka batu mais fin de fin ba bomana bango moto ndi bazana na bango bali ba ke to ba camarade ata to bimani si ba secret ata to sali boy ba yebi ba bolamu na bango. Vous comprenez? Ba to so ba siliki jamais muto ba bolamu muninga mais entre bango mibale oyebi ke te mutu nanga oyo malgré na ofinge azape na bolamu moko asalelanga opa yebi ke ata to kena ngo boye epe na bolamu moko ye asalelanga evanda na mitema. Vous comprenez? Wana eza na ka mpepeso ye mais quand même ça la soni ça sona bana boboti bokumba ba parents non ça fait honte parce que logiquement hein na ba âge to comme nango na ba responsabilité to comme nango tout mérité devant caméra, tout le banaba n'importe quoi. Est-ce que c'est important car ça on likamba mutfwe na YouTube? Non, c'est pas important. C'est pas important. Et Zaka que tu c'est maîtrisé en fait. Toi c'est maîtrisé quand moi tes ndenge ni to finga na ta na ba WhatsApp, na ba YouTube et kiti ça.
ezokitisa bamibali bazotala bafamille bazotala moto mosusu akokoka osepeya na Barcelone malgré Barcelone azala fofol non Barcelone afinga te mponga malgré babenganga impoli na video moko te na ye na TV na fingi bensoni te na fingi babiloko moko boye eza te boya Caleb non Caleb na déclaré mbongo na ngati na fingaka te na lobaka vie eumeli wana vie na ngai si tosoigna mais na fingi président ebike na fingaka te na revendikaka badonga na parti mone sexam so obetanga mutakala te na sukaka na baka vie tour oyo betanga ka mutakala kola monga na bomanga kaka et alors moi est-ce qu'on kanene mataka malgré na maîtrise na osilika mais na bi te que vie no beta yo te vie obeta ka mais mutakala kaka o comprendre mutakala ka vie obetanga te na loka vie ndinga na leki vie na nginga loka de eze mkolo te eze leki vie eze leki vie ouais mutakala leki vie on a Barcelone, toujours ambiance. Ne mikolo on a benga Barcelone pese lengi. Mutakala leka vie. Non yebiso Esther Queen Air, la Médor. Moi c'est bisekela basi. Non yebiso muto salinga alambinga suki, abima formidable kende si c'est monsieur on a changé au mususu. Esther Queen. Mais cause le pas problème na vidéo ça qu'il paraît. Ya bibi lamba bati ki la raba na Istanbul. Et cause le problème. Na lobi mabe. Ba commentaire ba fingi. Obonga pour finga ba fingi lelo. Est-ce que biso to robanga ko finga? Cop na ngeze faut ba finga ngati. Ngana cop na nga. Nga cop na sala il faut ba balinga ngati ba finga nga. Ngone eza logique. Parce que problème par rapport à ni. Soki na lobi ke bilama boti ke la bana Istanbul. To san mabe. To kumisa ka bazara. Bazala ba to liboso pe ba te belé. Si Zara ba ta moins cher. Ba artiste ba la ta bilama moins cher. Bazara Zara ba finga Zara. Lelo ba kumisi Zara. Ah! Il a pas dit qu'elle va à Istanbul, mon frère. Barcelone, c'est l'engi, vous comprenez donc. Non, qu'on résister devant Barcelone, donc. À ça, là, on vraiment bien. Anderson, big super mec, ayebi. Yahweh, ma banza, elamba na elamba. Ba yebi. Balobi Landry Bola, cargo na kata Istanbul. Ba ima ramna oloba. Na nenga fote. Na nenge ya fote bilama bati ke la bana Istanbul biso tout okoma bana Istanbul tozwi ba résident kuna to kut o ngai na kutani na master na nga bi pasa bombanga ngana bien to boli misanga za la trop mwana omoni na mati trop mwana na bi ngana osombe poso ngamo moni omoni bilama tu na mama bo ngabi omoni na ebisa master na nga ayebi ayoka nga na ba master nga bilamba seke to tikela bana Istanbul ngana kanisi mundi abi basa ko buka na te ande makambo to yaka awa comprendre donc c'est un peu ça et la ma ko faire ko la tango na tongo peut-être ma formidable à partir de Turquie Landry Bola oboa kelanga ngo yawe mabanza elamba na elamba oboa kelanga ngo donc to bike elamba to tikela bana Istanbul to yebi pourquoi biso to ba sa perte to kaka ne bopeto. Parce que moi ça zo kumisi la make oboye moi ça na obala te na vine biso bombaka nzoto mais par rapport à ma solo la mane na baki te bana Istanbul moi ça va bongo bana Istanbul de ba se pende na kumisa bango maka bo biboye Istanbul ngo be eyaka en désordre Barça bo mais dis-moi yon dimi na yo uti no tirki mais na bande ko na bino musu ba comédien musondre solo bika li solo ya tirki non. Donc ça dit que tirka kosaki akele mso France akele mso sko bino na ebite yo quand même na simplicité na yo yo kumisa no betirke oh na ki vacances na Turquie na ko les États-Unis pona mukono ki vacances na États-Unis na ba ke na zana États-Unis mukono kende Gabon na ba na zana Gabon oh attends toko sapoani poza pota siga bo benga pota siga mais bozo wanga non pas est-ce que biki hiver déjà bandi na rakana na chaleur na tiki hiver hiver et bandi na Turquie na poto sika dans OK na osus bon si tout va bien peut-être avant décembre non kende oui fifi miel aza besoin na ngai Anderson biki ole la ba be na kombo na ngai donc voilà
Ya Paul Mwamba papa social en tout cas luki langa be bien na la maman formidable. Eh bébé Chico Maneka Château Rouge. Paul Mwamba ya Paul la kosanga te, ya Paul la mone la kate. HPR de mone la kate toujours. Na boy pena ya Paul. Ya Paul Mwamba tu mo le kana direction kuna sisa maman formidable pour ya rambina mabe. Ya aya kamabe. Ya Paul Mwanza te, ya Paul Mwamba te. HPR de mone na laka. Voilà, to poussana. Merci beaucoup l'ingénieur Bob Nandengozo Kinabiso vraiment kitoko. Azalaka munene, azala régime comme slim. Garçon pour garçon alors tu munene comme qui est ce kazal ndumba. Voilà. Pour be fort à bon point. Bon. Ah Bob Ginzumbi. En tout cas, merci beaucoup l'assistance de Chocho. Azawa n'a pas hôtel à Bisso et Barcelone. Ozala quitté en absence nayo awa. Na habité sur Royoka Kiango ndeko na yo collègue na yo Diana Makila asalaki AVC na habité Barcelone ozwa ki information na kuna na poto sika bien oya kokuta nango awa be bando yepi est-ce que vous talaye déjà bon en fait et ça lenga passe wana baba grande sœur na biso omoni ngako tutongo ba yesinga ke Diana asali AVC mutu yesinga ngo Christian Sugar avant Sugar ya Turquie avant Sugar ya abenga ngai pour être que non on lobby ndepsinga à part ça tout ce que na ba Gabriel Diana sali AVC non ebiso est stressant pas possible na comme mitu na nyoso na pourquoi donc excuse ezaka maladie peut-être to vivra boyer mutu mso koko fanda pe maladie mombo encaissa qui ba problème raisonnement et même abiso na ba souci et après koko zo pas problème à mutu AVC et tout mais banda na ye na moni te ponga na ko saate parce que nga depuis na ye fatigue yebi kaka Istanbul eza pays mo bangomba ko mata kita fatigue et que betarna kin donc na zo répond même ba tournage to saleka baga gilobi et ya fait za RDC pas copine nga bela dinga la patrona donc na kutna bani ba tournage te po na ngena pema mikuwe zonga nzote zonga allez semaine prochaine ndena banzo tambola mais olobani ni Barcelone parce que pose la productrice au produire va filmer na bateau yo parce que vidéo au bande na biso ba Bellevue candidat patron na ba ya Gabi ba kendaki ekotaki mais par après ba commentaire ndé ba loba kaka ki non bozo tsa été za hypocrisie bozo ça la binomo bobenga ke suna ba film était ngo saliki et causer ndeko na biso maladie wana parce que yo en tant que productrice oloba nini na eloko ya bongo donc asali AVC po bino bobenga kete c'est fou et archi fou comment mutu ça AVC po bobenga na film était c'est ce qu'on va suspendre ndeti ba film na mokili c'est que biso nyonso zo ba AVC sont sincères franchement comprendre et ça pour na bongo te omoni tongo mutu na mutu asala omoni Bellevue c'est ma grande sœur to pota na ka to benda na ka ya nanga ozo comprendre ya nanga na tourna na pas ni mingi te il faut so na beli na lobaki na beli po Bellevue tsanga na film te na liboma tondeni o comprendre et ça bongo te tout na ba famille mo boye tout pe na ba loi na biso ba famille tout na ba lien na biso na ba propre famille na biso pe tout na ba kindo kina biso vous comprendre nyonso ba koko tshela ngo ba charge à théâtre théâtre zakara ke non to kuten na monde à théâtre to sali famille na monique ngai coquette princesse Cardozo esprit simbi à part théâtre to koko benga na ko mona na to sala famille to sali famille XY esprit simbi te to tika ba collègue c'est tout à fait normal to koko comme ça ba tunyo so bisoté que mutu abela ke po batiaki na ba théâtre te ça ezas ko salir batu je pense pas que Diana koko bimisa bêtise yo tout nanga abimisa ngote Diana jouera très bien mutu jouera très bien à la cire na ye ba benga ye ou pas ayebi ke na Diana Makila ba benge kaka vous comprendre ko tia mutu na filme et le but est que ndeba o chobo non peut-être ndetinga na koko cha yo pété na yebisa ko ni lalu na koko sa pe filme na cheo TM sous profil na yo et sengi na scénario oti c'est tout à fait normal pour tout qui pense que non mutu boye bocha qui était pona yango abeli c'est faux ba famille biso to chebo ngwabi tout na ba famille on na ba des fois il faut to sambelaka
ngata on asambela na kata na musisa omoni racine ya famille tata na mama imagine to na ko moboya tribu nanga na bina za muluba te na muswahili te nzambe désormais comme ça mu yesu pour na partenir sur na makila ba famille ote ba famille ba trika biso ti ko senti papa ya papa mo bazala ne mo boy même soit sacrifier génération to vanda rabwe pa soki ba delangwe koki bana marambe comme au salam ozomona ezate ke po bataka diana te po atako to diana yoki bien or c'est pas na question yo tuninga ti lalu non eza par rapport ya ba fanatique batala rabino ba mona mamtu bo sala fanatique comme un scénario te comprendre fanatique comme un scénario te ba fana biso ndeti ba na de jouanga ba loreti bumu ba chanson makaya baza batu ba vanda kana ba ndako ba sepela na musala biso to sala comprendre votre traitement d'hypocrisie donc comment fanatique nenga zawana ba oyo kabiso ba koko traiter biso ba hypocrite parce que to fréquenter na bangote fanatique e biso te o comprendre tout bo sala ba monaka écoute to sala ndeti nini o tu ya bino bo s'expo tsaka na TV ça dit baza na pona remona écoute mon ndeti nga soki na poster msusu na okumba na salle fanatique ni j'ai conduit ma voiture na salle fanatique ni te na sens que na présence à mutu au pesi gentil na sima mukongo toi tu binope ba journaliste ba koni fuati nde bolinga sko pe rotia ba ranki na ba fanatique na ezaka ba question na biso réponse na yo yo déjà sima micro oluki ba fanatique ngo tuni bango ba répondre yo c'est toujours les ondits qui règnent dans ces moments ezaka na ba propos na bino ndeti yo to sa ba émission o to sa la émission mo to tala pe ya mama formidable na Turquie otangi ba sœur na yo mais yaki na ba sœur no musupu tanga gite écoute-moi Toza a na théâtre. Est-ce que je suis obligé d'être gentil avec tout le monde? Non, ils sont obligés de mais dans le monde de théâtre, so bando tout na A. Si na Z, bon et bisoté. Moi na malamu basa. So tu ka micro baladère. Au bani pina na bina ati na Z na baser na bisotu. Barcelone na zalane ni boy so kobuka na te so ki to ba ponaka fimo ba zwanga. Baba moi malamu. Fimora za la hypocrite. Fimora qui n'a direct. Ngana se kaka derrière doit mututé. Bamba sa nga ba yebi coquette yebi. Princesse yebi Cardozo yebi. Cardozo ku to yebi sanga mama. Chaka na se. Eh morozo a maîtrise. Ngana makamba vina na ngana maîtrise. So na yoki ke Cardozo alobe na nga boy. Car mata to lia ki lobi to melelo. Moto no mona da Cardozo ya. O ya nga ife kangama. Il faut na ça le faut Cardozo tu na nga mama siliki nini. Na répondre maman na siliki pona yoka ki yolo baki boy. Mais non c'est que ça Cardozo tenelo mo na yoka ki ya mabe na betsango kara poto lieto mela. Peut-être des fois na yango. Voilà net yo, net particulièrement yo za bongote mais dis-moi oyebi izala ka boye entre bino. Dis-moi là monsieur yo sala ngo. Non, entre biso pété. Entre biso pété. Le problème c'est quoi? To kutana chaque jour té. Comment ba détecter ka mabe na biso? C'est du n'importe quoi. Tu coûtes à chaque jour. Na minute tu penses ça ne wa piso ko sa nini. Coquette ça so ilo nini. Ngape ana na émission. Tu zate. Tu coûtes na tournage té. Parce que yebi sanga ba mabango uta wapi. Pour na minute tu mnamtosa makamne po tu coûtes na tournage té. Parce que mabango uti wapi. Boutique au salaire biso. Il besoin l'autre. Ai l'autre. En tout cas na ba révisation na biso paiement té. Ah, tu es au foot à dire. Formidable à foot à dire. Voilà, on dirait que qui t'en a déjà malembe na shit. Toi qui n'a pas shité, on dirait que a deux questions. Toi tu as maman formidable comme ça. Toi sur le programme rapidement. Et maman formidable. Bah toi tout na yo. Est-ce que au tsara pena na mutu na ko ra moi salibala. Pour une question salité bon. Comment moi ça libala ba comment ko bina na dansa bongo mabina ya soni bongo mobali nanga kanginga luketu te na poser nga question wana attends longwa be lineti talanga lalo look at me écoute-moi au moment formidable na bandeli susu a hypocrite te na ba sentiment na ngematanga na minute pe ko mata je te jure donc pona bina ou est-ce que sentiment na c'est pena lingisa mo luketu no bina no bina mobala kanga luketu te no bina tendeni
il faut des gens nanga lobaki boni boye bo aibi ki ngana kamta ba délire ngana bina kana mwana yo yebi no laksa baki ne ba balola loketo yo yebiti baki balola loketo yo yebiti tango yaka tonton la lo regarde hein Ange tu vois baki balola loketo yo mona kati ezake non so mutolinga mi sepelisa ce qui fait mal c'est quoi eza na batu ebele ba vivra pona batu ana besoin mais la bière autant la sona meli bière ba fan ba mona moins sérieux de osomba ba fan na hypocrisie été nga ba fan na formidable ba michuker ba linga nga bongo poso na ngina mela masanga ba fan nga ba bi na guna nga vous comprenez ba bi ke Barcelone bongo so no bina la tali puta na latina volonté na nga so ki na lingina bina yebisa nga atayomo na bina tena kenga luketo nani tu vois no bina poni nazala à l'aise au moni ba fa nyos bazawana et na ba fa na sentiment na sentiment et na ba tumso ba comprendre que non mutu fa la esprit ouverte tu vois et na ba tumso ya ba pesa ba parents mo boy biso ba muyesu ana bezo balola loketo ça dit bena ko fallait kangier na ange agangi bakasa linga sa AVC sentiment bino moi bimise été sikonga donc sentiment fallait mata ya hérité nze moyen ngo yo mata nakanga mungongo ngana ngine ba nze mongo za sunde nongo bananeni chérie banyenga na yimba tena kenga mungongo ngana lingina sepesa goga na nze maseli ekitoko makasi bongo siko na yimba te pour batbo mona ngake fi oza païenne oh wesh andwa potasiga na makambu franchement no yimba ngasiko na zala bongo na kanga sentiment te na ngaso lo rekoti no ça semble te pona sepelisa partie mon boy non ça nos sentiments on a bandomi sepelisa tu comprends la charité bien ordonnée commence par soi-même avant de sepela na ba sentiment nga il faut nga mona on a mis sepelisa et ndeti fi mo boatinde la nga mbongo moko boy esinga Barça na lela Fabregas ndeti na kufa mais na eba banzemba Fabregas te au moni quand ça la ba direct des gros yemba na mona ko opesa na ba charme ko le ka Fabregas zo mais la secret pour anine à se retrouver muto pesa ngazate lelo ko mo na artiste comédien ça dirait que oyemba et ça les bongo mad in Barça babenga oni made in Barça vous comprenez ba comment ça parce que ça na makamba et puis mabete so balandinga c'est tout à fait normal balanda ka elora bien oui mais na ko sala elo côté na kanga sentiment na po na sepelisa batu no yo bela loketo pamba na comme na problème ba rempo ani loketo zena besoin bina ko yimbiko sko nota ba fan do tala natali loketo natali ba fan natali loketo natali ba fan ba fan ba finganga rien et katani poni dimension mataki déjà donc vous êtes libre tu veux pour que ça papa manzamba juger biso nzamba samisa biso ya nzamba samisa nzamba oyeba ngana boyinde nzamba tuna nga voilà Barcelone na ozanga lola nzamba lo bakeyo olatela kana bila ese place nous arana lola non nzamba yebela nga boye a sokola nga na makile Saint Esprit pour devant nzamba tala motema atala ote aux enveloppes papa moi te to kufa ka molimo nzamba osambisa donc si on peut ça bobi kinzumbi ayebi maram no loba sœur nanga Esther Lebeka yokana Allemagne un sœur nanga tinela nga ba gloss ya canon i get ka yoka gas lombe ba imara loba voilà biso za nango hypocrisie na osa makambo e sepesi ma formidable voilà na osa makambo e sepeli soki na kangi sentiment na kufi ba fan bolela nga ba Barcelone poni okata ki densité voilà parce que kufi likolo poni ni o ngomola ka keto mono mabe non ba fan nga ba linga bongo. Merci beaucoup Yannick Makiadi, multimillionnaire Njilo Abila Louepsa Barcelone, félicitations. On dirait Mikole Roya, faut pas nommer ambassadrice, il y a tous les filles à théâtre. N'habitez pas après ça. T'es non t'es Mikole Roya. Donc Mikole Roya pas nommé à ambassadrice, il y a ba fille n'y soit théâtre. Ambassadrice il faut que habiller mes andeni.
faut tout net. Changer accoutrement au tendeni. Yo ça la ka ndeti ambato yo mtu o défendra ba fille tout ya théâtre. Ma bise, moi je suis là pour n'avoir. Oui, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Voilà, tu pousses notre déjà na souka ya émission na biso. Merci beaucoup na abonné na Sony Orsu à Naomi Barcelone ndé bozaki wana pour na rappel tozaki na Naomi Barcelone yende to betine ma solo afinga batute. Sauf que à défendre ka elo mo abengi hypocrisie. Donc tout vraiment et Barcelone dernière question to kabwana sona yo. Ba to yebisa Barcelone ake boyo tikala na kinne ba misu batikala ba romo baluka. Te boko baluka kini ya zamba. Est-ce kini ya zamba? Kini ya zamba te tourna ba palette. Oh, comment se fait-il fille à résident na kin? Baluka. Ba o baluka ba yeba maramosa tenga na palé na kin. On no baluka te so na baluki na koti na katanda kuna na laliti. Ah wesh. Maramna lo bango ya uyanga na cristal uyanga ba yebi. Batu ba baluka ka ena batu muso pena ba baluka penza. Nga sikono ke biso to résident. Nga ta na tika li Milan na kin, c'est mon pays. On a botama na États-Unis na botama na Paris je suis na Congo. Nous a fier toujours na mboka na biso. Nga kuna komo boulé na kinaka na yaka nanga. On est comme vision. Te et bon père perdre. Père na ba parler na kiniti. T'es dans le bâtiment surprise ça. Il est le Cambodge, le ministre de tous les jeunes. Le ministre de tous les Dromers. Il est le Cambodge. Bah gros bisous place aux Ali. Na pesi ba gros bisous na champagne mbienga. Ma copine ya bino yango wana Nathalie Babela Sibim Nancy Lisanga babia maman des garçons qui na Sanga boti. Boti. Félicitations à Maman Lise, félicitations. Maman Kassi. Azwa zemi na discrétion qui obote na discrétion ba docteur ba kamo na discrétion. Trouvons ma bé. Est-ce que Barcelone peut un jour à Rosepela na Rosa vimo ya discrétion? Nini? Ça vimo discrète. Net lo mo bononcer les discrétion. Et lo mo bononcer sale mon boy. Et ça déjà discrétion. Te bon yeba sima mais c'est discrétion na koko dévoiler ngote. Po ba dongolo miso bazawana. Parce qu'on embêtera moi qui ningu fimbo mukolo mbala moko. Ah, fio ouais. Muto aiba yesu makolo bula mutabo malwambo mutabo maje lutumba basandoki voilà na obenga en prise définition to beta ngokaka na suka pampa do ekindingu mena lobate. Merci beaucoup na lobate, merci beaucoup na bande kotu bozaki wana pona Olanda biso. Merci l'espace ya mbibiso ya kitoko j'aime restaurant j'aime et pas maman Ghislaine. Babiso qui oye ana isangi la avant virage toujours direction à bloc na bandal na bisengo awa kolia komela masanga ya pio okuta pe gira na biso ya bogar azawana oya mbapi na batu bien Edi Kuma. Donc Edi Kuma ye aza gérant awa na restaurant j'aime. Donc air news oya awa wana pour ça olia omela ozano bien ma formule betoka aussi na biso na yo pesa biso ba programme na yo moko privé puis ba programme ya chaîne rapidement na batu bolanda biso. Oui, ba programme ezaka ke non ba abonné na biso ba fa na biso. Vous allez connecter dans Barcelone TV, to ba na musala, to na besoin ba soutien na bino. Donc bino ne ba abonné na biso pour ça la biso to zala. Liban Mokonzi. Je sozali na Marseille Liban Mokonzi na Marseille yo yebi Juno Sele Hollandais noir yo yebi to na besoin ba soutien na bino. Maître Blaise Bekwa coach olympique depuis Londres. Donc voilà yo yebi na yebi que ba soutien na bino et ça biso bien pour tout évoluer toujours ba baisse toujours rappeler moi on sentit peu que non il y a ça ne va pas mais avec ma prière na ba soutien na bino mingi toi on a besoin et ça biso cas formidable donc merci ceux qui na bête ba tout libaku to ba réponse na qui vraiment direct. En tout cas, je présente mes excuses. Je présente vraiment mes excuses. Ceux qui n'ont blessé, ceux qui n'ont blessé. Donc, on a moutou. Yo ebika kakeno, ba journaliste et puis ba tout karabiso. A koko me pe na question mo boé, réponse mo pe ka brutal. Donc et que bon, mais ceux qui ont un peu dérangé, un peu dérangé. Donc là, je présente déjà mes excuses en avance. Donc Ado Youé, balobi journaliste à soin. Ado Youé, journaliste moi ya propre professionnel.
Donc, bah, gros bisous là où tu es, mon frère. Donc, je sais pas qui j'ai oublié. Zola de la cause réelle, internationale à Bazombo, na Bossanité. Ma camarade n'a pas presque n'y a ceci n'a pas qui Taylor la météo là, depuis Ottawa. N'a pas si gros bisous à toi. Haïti, donc, on est en cas surprise. On est à bêta non. Donc, voilà, Herman Kassongo, gros bisous. Tout balinga kanomi Barcelone, maman formidable, maman ba mi balé. Nalinga bino natina, tout bolinga bisoté, to linga peka bino. Tu comprends que bino il faut bozala wana bolinga bisoté pour to vivre pour na orientation na bino. Donc tellement linga rangate, maman Barcelone na lati ma B, lobino c'est fort na lati kitoko. Ton na lati kitoko na lati kitoko po yonde muto fingenga. Donc bino ndi penda beaucoup comme c'est absolument formidable. To linga bino natina bozala wana. Donc merci à toi Lalou Maleba mwana. Bobby Kinzumbi balobi caméraman réalisateur ya Kano. Ya Chocho babi vie Chocho, vie Chocho, les tontons de Barque Mouchanga. Vie Chocho, gros bisous à toi. Nalinga rabino latina donc mettre à BSB quoi. Malgré les bien week-end, c'est bon, volume c'est bon. Na boki quand même Merci beaucoup maman formidable la ndiko ndima ki couper sa biso tanayo tozana yo fi moko à côté lenga kolia Kano. Merci Fina depuis Istanbul. Merci Fina. Fi moro ya moulaye kitoko ya Choco Panthère. Elle est là n'est kama formidable. Mais charmante ça dit. Charmante Tibunulu yo soko to bima ki tena chuba mbelini ya mayo. Oui c'était charmante Tibunulu ma copine. Balobi moi ça libala sexy ya bongo bazui wapi. Fi moro ya bozui. Hein? Tata de Barque Mouchanga. Donc charmante Tibunulu depuis Luxembourg. Charmante Luxembourg. Na Istanbul na Luxembourg, dans Luxembourg. Donc gros bisous à toi, on a père place boza. Bokamata balobi mi atemo, gros bisous. Merci beaucoup na bandeko tout bozaki wana pona Rolanda ngai na Naomi Barcelone, notre patron ya chaîne. Ambiance au doté, en tout cas, finga rane batute. Il s'agit c'est ambiance kaka, bon comprendre. Ce toi anaye, tu auras toujours l'icolo pour yada mutaba show et puis l'icolo. Merci beaucoup na mon boss RK Mouchanga Champions League. Babitola Tassilim Debiso Banani. Merci beaucoup na mon papa Albert Agence La Grâce. Papa merci beaucoup. Na New York tout Ozo Sala pour Nabiso merci. Merci beaucoup na bébé Chikomaneka Château Rouge na bosanate na Paul Mwamba. Papa social Paul Mwamba papa social leo yangwana ningi na ngai ya Paul Mwamba te ya Paul akosa ngai kotanga kombo ya Paul makasi te nalinga Istanbul nanga. Merci beaucoup na Yannick Makedi multimillionnaire Nchiloa Clave Maleba Grand Jogo na bosana te na ko souhaiter ba joyeux anniversaire na maman na biso Raker Futa. Moi ça va te tenda ya sola kitoko moi ça boya nyongo. Joyeux anniversaire maman na Jason. Ya Rachel, Raker ya yangwana maman na biki to kutana. Joyeux anniversaire Rachel Futa. Balobi moi ça boss. Et non depuis ça c'est fête hein. Profite trop bien de ton jour. Nyo se malamu epesa mela on a père. Biso ke na rabongo maman konzi. Bazui wapi. Bientôt dans une invitation, il y a Rachel Futa. Bazui wapi Rachel Futa. Bientôt dans wana merci beaucoup na batutu bolandi biso. Na batotangi te bino nyos to linga bino po boza ya biso Esther Queen Air, Esther Queen Air continue donc après émission Oyo le roi d'Anna salle livre sur que pas Cynthia. Donc après nazo qui n'est pas Esther Queen Air balobi babula bozonga boulevard et la matoti que là-bas à Istanbul. Masola Souki toi pas Esther Queen Air. Donc je dis je répète Masola Souki boya pas Esther donc balobi camarade nanga camarade star. Merci beaucoup na maman Ghislaine restaurant kitoko j'aime de Bandela la différence à place ba yambe biso et pour mesana biso awa toujours. Merci na Cynthia Kapashi bambote yangwana. Moi conseil na grâce te mo. Grâce à ça ini tika mona bato. Grâce à ça ini.
conseil nini tika moi batona libala na papa tika moi basa makambu na mobile ni entre fille et garçon oyo conseil nini Malika Mania il est au côté les dimanche. Voilà, merci beaucoup na Bob Nzumbi, merci beaucoup na ya Chocho na assistance. Merci na batutu Hollandais biso la luna bino yo bokoma biso linga rofinga te. Ça la critique na ndenga bien et ça vraiment biso bien. Mama Selem Piangu bambote yangwana bana njili bino nyonso linga bino natina bore bozala wana mama Elonga Kalombo na bosani mon grand frère Enoch Kalombo l'homme de Dieu balobi héritage à papa donc na bosani pe sous tes père spirituel nanga papa mokambi nanga John Mopondi balobi biso tout banakin église to semble la place to ba délivrance place nzambe osa makamba minene atoza na ba cancer atoza na ba maladie à foie atoza na ba maladie o ba pe incurable église biso wana la merge place nzambe o kitsa loboko na yo wana père spirituel père nanga landela nga donc John Mopondi balobi mbote na papa mbote na maman na kata parler maman Nancy donc nzamba za bino. Merci, on dirait que Tiki Bino va continuer toujours à Naomi Barcelone. Vous avez Naomi Barcelone. Bozara wana bozara blora bientôt va filmer la sopa sika sika. Isoya, merci tout le monde na bino. La semaine prochaine puis un nouveau numéro. Merci beaucoup. Barcelone TV. Vas-y. Papa papa maman. Et tu donnes pas mon personne.